Renate il faut que moi c'est kitoko na mobali na bo former couple moko kitoko na yebiote boye na mona okaka na télévision de total kabino na théâtre mais on ko na artiste collègue na artiste Renate il faut que courage maman kolanda ba bêtise wana te kolanda bato te bazwa ko finga mobali no concentre-toi na couple na yo couple na bino za kitoko mobali no akoki na yo mama yo ndo zali mwasi ya ga mwasi ya kitoko olongi motema pa mosusu mitema na ba o yemba na mopre na kofi mingi baleka awa kasi motema eboya bango mingi baleka awa kasi motema etinanga kutute nalinga bango yo pena côté na yo pena na pona se chérie ozala wanga yo pena donc oza pena opona yo chérie na yo bozala na ye couple na bino za kitoko ndenge bayembi na je te jure ya Koffi Olomide na Cindy nde bayembi couple na bino za kitoko mama kolanda biloba loba ya batute eloba nango vient na bandeko nanga ba papa ba mama Renate il faut kusoka na mobali na ye mobali na zala mwana muke azala mukolo ya biso nini ya bino nini na kati. Comment bokoki ko fanda ko finga mobali ya mutu ata za mukolo soki mukolo nini mais ye moko mwasi alingi mobali na ye ndenge wana esali bino pasi na nini mobali yango abal azande ko ya mwasi abalan bandeko na bino simbaka te yango ki bokangele kanda apo ke bala Renate comme problème ya bino za problème nini azala mukolo azala mpaka azala koko bolingo na bango bango mibale balingani le plus important ezali bolingo na bango po mobali wana papa na biso monaki mwasi muso azate asepeli na Renate ya bino problème nini est-ce que beaucoup ata respect minimum ya respect koko ozala te mais nako ko permettre ngote que non mutu moko boye kaka pas soza kroni papa soki kroni maman tu te permets ya kofinga elombe aboni boyeko vous commencez à abuser quand même là. Hein? Vous abuser dans ma cambo. Boni boy. Yo finga lombe so batele monsieur penali boso yo finga via lombe oleke na nini. Kapo za na poto pele rote. To fana ba poto elunto za na. Batu bana nchese ba fo ba vivre mieux que biso. Ko lokumu kaka poto fana poto mamusu mukande za te. O ya 30 ans okoko bimate parce que donc ezala raté. yango ebota batu keto ekoma batu musu mutema mabe bakoma ko jalousie même so moni kaka mutu azui na ye na azuma positionner na nchase comme ça le mutema pasi. Vous voulez insulter tout le monde au finga vie lo au finga na nini au finga au vous pena micro na yo na téléphone na o tie bonu ko finga vie lombe so tele pena vie lombe pena tele mo tele si pena mobile na ndako tie pena boy a tele ma ko tuté vie lombe za na kin ana Congo. Mais il vit mieux, à bien présentable que le cas. Mais il est bel tous en apoto. Na obita na ngamo na kati. Bah ma copine, il y a son nous s'abonner na PF Bonheur TV, s'abonner cette fois-ci parce que oui bien qu'on a moi si son on le bas c'est que ma campa bien go banda. Na lo ba na sukati no ba ni banteli pour aux en retard. Makemba lelo et ya ko s'abonner. F Bonheur TV na biso nyonso ndenge tozali a s'abonner massivement yi. Bo s'abonner na ngulupa. Tiens. Bala moto suka boy. Million d'abonnés. PF Bonheur TV na biso, TV na bango, TV na yo. Omoni TV na yango yo. PTV na biso nyonso. PF Bonheur TV chaîne oyo etunda na bilengi ya ngeli elengi oyo kokuta tala miliki na nyampulite na yango salaboe lisapi oyo kaka olembolela kasani yango nde okosabone nango okoti na YouTube omoni esika bakomi sabone na rouge Dobika tala likonga wana lisusu ya moke Dobika bagaga kitoko okokuta awa be monsieur kitoko okokuta awa PF Bonheur TV PF Bonheur TV nde makambo bana Canada veut dire yango nde pende yeli bido PF Bonheur TV ska bomona dendo elle est bolela trop bolela fort boluka bokanga na kata PF imezana kale tokanaki budemo tokanaki grand terme na yeyo wana kata PF Bonheur TV bo s'abonner massivement. Donc, vous s'abonnez, vous s'abonnez, belé. Bana mokili mobimba veut dire, toi, pana katia PF Bonheur TV nde makamba. Fondatier, mokili mobimba batata ba mama,
surtout bino bato na Canada balobi scène ya soronde yango yo PF Bonheur TV balobi biso baso to s'abonner massivement. Yo motoringaka papa ndange babi yo motoringaka batiste noto boja ko monwa wa balobi s'abonnez-vous massivement. Allez, s'abonnez. Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de PF Bonheur TV. C'est toujours un grand plaisir pour le vôtre, PF Bonheur TV, autrement appelé Papa Bonheur, d'être là dans vos maisons pour que nous puissions parler, discuter des problèmes qui se passent dans la communauté congolaise. La communauté congolaise, notamment à Kinshasa et partout dans le monde. Aujourd'hui, Tokolobela Makamuni, Toloba Makambo Oyo, et tout ça dans les réseaux sociaux Oyo, et tout ça que mon guerre Oyo, et tout ça que les animateur, chroniqueur, il y a Bassine Mibali, comme qu'on s'acharne sur ma vie à bateau. Alors nous allons parler un peu de ça là, parce que ça commence à déborder. Et comme qu'on soit battu dans mon thème. Alors, si c'est la première fois, n'hésitez pas à abonner-vous dans votre chaîne PF Bonheur TV, PF Bonheur TV, et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. N'oubliez pas d'aller aussi vous abonner sur notre page Facebook PF Bonheur TV officiel. Ça nous fera énormément plaisir parce que Nakunape Rolanda ba émission na biso nenge tozali ko poster yango na kati ya la vidéo. Alors analyse tozali ko ça le to meka poko lobela. Bande ko nanga il y a quelque chose qui m'a choqué. Nathalie image wana esalinga pasi na mitiene sika ende ko mwasi na mitiene sika ende ko mobali esalinga pasi. Comment est-ce que tokoko koma na niveau oyo bande ko nanga yi. Nathalie image ya Renate Ifoku ozali comédienne, artiste et comédienne, na biso, na Congo, a sepeli sakabiso, na nenga joua ka mwana mongo, po ya joua ka mwana mongo a mongala ya solo. Très comique. Moi si moro nanu to yoka ina likambute ke, a soni na mutu, a lobi na mutu, we boy na boye, a part kaka nenge biso te yoka ko luka ba makambo, ya ba commentaire ko mimango na réseaux sociaux. Notamment tant balaka awa to mone yinaka awa batondi ba sepelaka na libala na été parce que moi j'ai compris aujourd'hui dans la communauté surtout biso mutoza na ba YouTube oyo on veut tout le temps des problèmes avec ba artistes et comédiens. Ceux qui comédiens ou comédiennes moko abali il faut toujours ba qui no luka problème. Ceux qui montent à boti, il faut pas qu'il nous look à problème. Oh, t'as la boti, t'as la moine en côté de kosi, t'as la côté moi en elongine kokana maman naie. Oh, t'as la côté mi sapine kokana papa naie, t'as la misu naie kokana na montute. Ceux qui moi si à Bali mobile moi si na mobile babalani comédien mo Bali kaka moi si kaka moi si ngokutu azala ki moi si mutu boy. Pourquoi on veut tout le temps chercher des problèmes? Ce que c'est il y a moi si mobile ngokutu azala mobile surtout ce que zaka mobile zaka na poto bande ko na finalement tout lukaka nini biso ba na communauté tozana miki la poto ba comédien ba sala biso nini ba sa batute ba za na droit ko vivre te ba za na droit ya ko sala makamuna bango te. Tokoma na mutema mabe moko boye on dirait batona bakoko bongate na vie. Naomi Barcelone na poto et c'est pas si ba misusu te pourquoi yé poto. Oh, tant poto ngotango ya ba salaka poto ba komaro de bilongi ba pona ke zala bino ba tumusu ba koyete. Totango bo kitaka na avion, bo kitaka na ba kit avion wana, ba tumusu ba kokota sur avion wana te. C'est quoi ça cette affaire? Dans on a makambo Renate Ifoku. Bande ko nanga ba papa ba maman. Renate Ifoku soka na mobali na ye mobali na zala mwana muke azala mukolo ya biso nini ya bino nini na kati. Comment bokoki ko fanda ko finga mobali ya mutu ata za mukolo soki mukolo nini mais ye moko mwasi alingi mobali na ye ndenge wana esali bino pasi na nini mobile yango azande ko ya mwasi abala bandeko na bino simbaka te yango ki bokangele kanda après ke bala Renate est comme un problème ya bino za problème nini azala mukolo azala mpaka azala koko bolingo na bango mibale balingani le plus important ezali bolingo na bango pour mobile on a papa na biso mona ki mwasi muso azate asepeli na Renate. Il y a bien nos problèmes. Est-ce que beaucoup de respect, minimum il y a respect que vous allez minimum il y a respect que vous allez vraiment. Na mobile ya mutu, na papa ya batu, na ndeko ya batu. Boki ne ko finga ende ngwana.
boke na ko tiena miniature nengona vraiment respect za la raté bino bozaka na mibali tena bandako bino bozaka na basi tena bandako oyo ba vina bino on dirait parce que ba chaîne na biso YouTube pour que bato batala biso il faut ka to finga bato il faut ka to critiquer bato il faut ka to loba mabe ya bato to ko na conscience de parce que na réseaux sociaux les loko muka ko fandika bo muto rola muka bo afinga po monika ka papa bana bo muto bandi ko finga ayebiote abandi ko finga akoko solo pe likambu o na mutuna makolo oyebi ngote comme si les gens n'aiment pas que bato za la malamu communauté ndenge nini bande ko nanga bozo finga Renate asali bino nini mwana batu libala na ya bali aza heureuse na kata libala na ye afandi na mobali na zo satisfaire na makamunyo so ye moko anima mobali na ye bongo mobali na ye alingi mwasi na ya za la bongo Renate a vrai chérie hein? Renate mwasi kitoko na Congo toza ndengwana batabando diso bazoloba batabando bazaka toujours na mo accent wana po ya kikongo bandu de ketaka soki na ba Congo mona pe moto zo balingala ekenaka na mo accent wana apa peut-être na Kinshasa accent zaka pe na mingi te mais soki na Équateur ça par rapport à ba dialecte na bango accent pe za bongo soki na OK na est oyoka bango pe ke so ba balingala ezaka na tendance mo ya Swahili soki pa bandeko na biso baloba wana kutu te mesana na chorale bandeko na biso ya Kasai ngana yebisa ki yela nga dipa je vous aime bandeko na biso Kasai to lela bino fort batino so bazana accent na bango il faut ku alobaka na ye bongo parce que azana ye mongala azana ye muto Équateur accent na ye zali par rapport à dialecte problème na biso ezani alobaka mabe siko bino moto bolobaka malambo ozana nini parce que vous passez votre temps à kosala ya koluka kofinga ye bino moto bolobaka malambo bino moto oza basa kitoko bino moto babala mibala ba jeune bino moto oza soki ndenge nini bozo finga ndeko mwasi wana asali bino nini vraiment sont sérieux bo décevoir biso ba mama na biso ya YouTube oyo pourquoi boko sala biloko boye pourquoi obe biloko ngali ngako lobela moto sona lobela quand même parce que ça m'a fait du mal. Et ça l'est bien. On doit faire un effort pour changer notre comportement. On ne peut pas gagner notre vie na détruire ma vie à bateau, monsieur. Non. Toko ça la banalité. D'habitude tant que tu analyse, est-ce que beaucoup de personnes c'est que c'est analyse des alénines. Parce que bateau mi bakanta analyse ça ko font la micro ba nous ko finga moto. C'est-à-dire analyse, analyse des alliés, aux un sujet, sur une situation, aux étudiants on a bien, au les pour, les contre, au tali, ndengani, dossier aux alliés, ndengani. Mais au bien analyse des alliés, kabotier, bofoni, boboniko finga batu, batu bakokota, banoko finga batu, kurina bino, banoko finga batu, et là vous trouvez ça normal. C'est ce que vous appelez analyse. Il y a un robin bozobeng analyse. On les analyse. Tant mon même un chroniqueur, chronique papa, chronique maman. Pour une chronique les années. Allez d'abord voir ce que c'est par exemple chronique musicale les années. Parce que les Congolais, les Congolais abusent toujours. Les Congolais abusent toujours. Beaucoup sur kaka likambo terme no yeba on mona mutabandi kaka sciences infirmières kaka na première année kaka boina a son préparatoire ba mo benge docteur. Ba moi bengue docteur dans quartier. Mutasaka ka avocat na préparatoire sur la première graduat. Il y en a déjà ba moi bengue maître. A gagner na ko tata procès ko tuté. Ataka na souci ete o ya pamba. Abibu tata mutu na la police té. Mais bébé ngake maître. Mutu bandika ka na istaka ka ana préparatoire kaka ingénieur. Ingénieur ayebi atandenge bakata singa couranté. Ingénieur. Pourquoi tu luka ko abuser toujours boy? Il y a un monde lelo, mututu, même moi, ça la journalisme était, basobenga journaliste. Moi, je l'ai toujours dit, ne m'appelez pas journaliste. Je ne suis pas non plus un chroniqueur. Moi, je suis un animateur socioculturel. Pourquoi je me dis que je suis un animateur socioculturel? Parce que na sala, étude na médiation culturelle. Voilà. Na sala étude na théâtre, na art dramatique, na ina. Na sali susu ba étude nanga mususu na médiation culturelle
Ah, on a poto iska na sa diplômé dans la médiation culturelle. Je préfère encore un médiateur culturel parce que j'essaye de analyse sur Makamobele, même sur les œuvres d'art, analyse sur des œuvres d'art. Sur même le fait à société Nabiso. Mais pourquoi vous acharnez sur la pauvre Renate Ifoku? Asale binonini. Atika la finga binote? Atika ko le makam na binote, atika ko répondre na makam na biso, to ba binote me biso. Pourquoi tu s'acharner le colonel? Pourquoi vous avez fait un mobile? Mobile n'a pas mukolo. Est-ce que Renate a mon taliboso, moi, c'est les bosso dans mon kili? Ah, bali mobile a mukolo? Pourquoi tu as une limite? J'aurais accepté que Bolo Belata na Renate y moko. Mais là, quand on fait un mobile, qu'est-ce que le pauvre monsieur a fait là-dedans? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que ça l'a pas ça rabino mbongo? Hein? Pour ça la makambo, tu es à la gare volonté les lots font créer que le monde a le bagage le monde peut battre la nanga. Je sais pas, moi je ne comprends pas. Donc pour ça la bilo on a capo YouTube bezo futa. Capoto musala et salama batwata la ngebele nazo ba abonné belé. Non, bande ko nanga na loba ngo toujours au Félix Oze ko loba ngo solo mabe e yebana mokile mo mutu moko talinga yango. Solo mabe et yebana mokine mobimba kasi mutu moko alinga solo mabe azate soki bimie c'est comme donc ezana batu musu to comme na réseaux sociaux to comme le roi solo mabe. Pourquoi tu lingi toujours ba conflit et alimenter makamna biso? Pourquoi nous voulons tout le temps alimenter des conflits? Respect zali sous soutien na bakulutu to zo mona awa conflit o ezali entre makambo ya Ursule Gomez na Sila. Chacun est libre, il y a sa point de vue. Natinga na appuyer ki na olo bango vrai. Nazaki na appuyer ki na makambo ya Ursule. Pourquoi na appuyer ki makambo Ursule? Parce que na monté raison ni o bato ko s'attaquer na Ursule alors qu'azo sala musala na article ko finga mututé mais pourquoi bato ko s'acharner sur yé? Bo potana Gomez parce que Gomez a répondu ici là mais Ursule qu'est-ce que Ursule a à avoir là dedans? Mais bato wana ngala baki non c'est pas normal na joki quand même position par naie mais tant on a vu par naie na koko finga si la te na koko jamais ko finga si là pourquoi na ko finga na ko baka ka noter bo sala mabe pona likambo boye pourquoi vous voulez tout le temps que mu ezala ka mutu moko ba misusuté voilà tout banaliste tout ça là. C'est longa. Et je n'oblige personne à accepter ma camarade à lobby. Parce que les gens pensent que ceux qui battent bateau gang belé, vous avez raison. Tout le barango Galilée le baga la terre tourne autour du soleil. Bomakaye. Bateau belé ça contre mais azala qui yemoko ba pese raison lelo. Ne pense pas que ceux qui battent belé bazolo ptamakele nécessairement bazana raison. Rosa la yomoko. Beaucoup amis balé mi satou mais bino moto a raison. Vous un jour beaucoup convaincre bango batouaya comprendre que non bino bozaki muke mais vous aviez raison. Et même na problème on a bon que les gens osent même ko kinoko finga vienne biso elombe. Ah ndeko nanga. Yo peno fandi pena kaka poto ngo yo peno bano finga pa vie lombe. So peno telemi pena liboso pena vie lombe sukari pena bo yo ozo kilo ko finga. Yo mto finga lombe hein o finga vienne biso elombe. Présent, pardon, Kosilikate, Tikatu, Ngafona, soit défense, parce qu'on a ça, vient un biseau, à ça, moutoumon, à ça, moutoumibeko, mouta respect. Mais qu'on permette, en que non, moutoumon, boyka, pas sur ça, chroni papa, ceux qui chroni maman, tu te permets, à fin, à elombe. Ah, boni boyko, vous commencez à abuser quand même là. Hein? Vous abuser dans ma cambouango, boni boy. Yo finga lombe so batele monsieur penali boso yo finga vieux lombe oleki na nini kapoza kana poto pele rote to fana ba poto elunto sana batu bana nchese ba fo ba vivre mieux que biso ko lokumu kaka poto fana poto mamusu mukande sate o ya 30 ans okoko bimate parce que donc ezala raté yango botel beno ebota batu keto ekoma batu musu mutema mabe ba koma ko jalouser même so moni kaka muto zui na ye na azuma positionner na nchese comme ça le mutema pasi. Vous voulez insulter tout le monde, au fin de vie, au fin de nini. Au fin de au vous prenez micro na yo na téléphone na au tie bonu au fin de vie lombe. So tel pena vie lombe pena télé si pena mobile na na ndako tie pena boy. Ah télé ma ko tuté. Vie lombe za na kin ana Congo
mais il vit mieux aza bien aza présentable koleka mibale belé tozanga na poto na obita nanga mona kati mobali na omba msusu ndenge aza wana yo mutu ofinga vient na biso elombe mobali no msusu aza même pas D6 mais vieux lombe aza maître avocat licencié en art dramatique si manangwa ki obakisa susu droit lisusu aza maître avocat o mobile no comment même pas na secondaire 5 akata classe kala na 6e primaire ayibi ko koma kutu te ayibi ko loba kutu te mais yo ofinga elombe a Congo mabe koma na Congo bazoba baleke belé to ya bazoba eleki tellement belé na Congo na biso ba mo finga na bato mayele mabe ya Congo ngona to ya bazoba eza hyper élevé to ya mo sérénité eza tellement élevé que bato bazoba ba comme ko luka ko guider na bato baza mayele bato mayele bola muka pardon botika bazoba oyo baleka soutenir na ba émission ko finga bato ba yo mayele so za na possibilité ko sala chaîne to ba rozong sana bato muso na nzela yo moni ke bato balandaka bango bato peu mingi la majorité baza bazoba yango bazo keno ko landaka bato bafingaka parce que yo mutu fandi bozo mona mutu moko azo finga mutu azo sala ba bêtise moko yo ke na ko appuyer mikolo so c'est que yo posana même mbadi na ye mutu kabongo chez eux tourner cerveau na zo sala ako se retirer na kata bato agono soutenir ba bêtise bo akano ko soutenir biso mutu to finga kate to yaka to lo ba makambo ya solo. Mais biso le koto la vérité bo bolinga biso te. Pour moi papa bonheur on a mutaba logique. Biso to tambolaka na logique boy. Parce que tu dis que tu as raison. Parce que tu dis que nous sommes dans de vrai. Biso to comme ngai to comme na soko défendre ba oyo bazali comment dire les opprimés. Les opprimés. Na ko défendre opprimés on a soko na raison. Mais ceux qui ont opprimé wana azana tort azana pas de responsabilité na kozongi sa na nzela na koyebisa te ndeko esika no salima be c'est comme na salaki émission moko awa pour na ko essayer ko loba makambo affaire ndenge atatabanaki na makambo ya lopoto na bakite to ka sonita ko loba lingala so batunyo question moni que za incapable ko loba na français loba na ona lingala. Et ça, là, nous sommes fiers. Je préfère encore mon mais bande comme ça, on a batumboki. Les gens ne savent même pas faire la différence entre critique et analyse ou conseil. Non. Namutu na tellement gaza borné na bêtise mon boy. Ya pas finga parce que à comprendre tes sens ni yo lobby, azuka juste un bout. Ya phrase na yo allié o ya yo ki yangwana. Oui, donc, aux hommes, ils ont une limitation mentale. Donc, ceux qui ont une routine, il y a routine, est embrouillé. Et beaucoup de gens sont comme ça. Tellement que vie na bango za ko finga bazana ba impoli, ba botami na ba famille ba impoli, ba koli na impolitesse. Chance kaka zu po aye poto amemi impolitesse ngona poto et zu malili est comme glace. Et ça empirait les sous et c'est comment dirais-je et c'est fermenté à l'école sous fois 10 et ces gens-là Kayuba ça l'a raté occasion comment batimbela que non YouTube futaka il faut créer ma chaîne to finga rabato il faut créer ma chaîne to créer la rabato buzz il faut donc au moins avec monter ça les chaînes à qui quoi appuyer quand groupe moko parce que ça n'a pas ça bato wana ba ka kotala yi même si conscience n'est pas reprocher mais non il y a le rôle intérêt na yezali il y a mabe il faut pour appuyer quand mabe parce que ils fout mboko c'est regrettable bande ko ngai c'est regrettable comportement to comme na kata communauté na biso makambozo le kana Congo to ki parangoti bato boma bato mikolo so na Congo to kipaka yango te po se makamba Congo so olanya ko peso tension ko simba mbeli ko simba so nini o sala trouble mo boy et ko peso tension wana to linga yango te mais les gens sont dans des bêtises. Renate Ifoku moi c'est kitoko na mobali na bo former couple moko kitoko na hebiote boye Namona okaka na télévision de total kabino na théâtre mais on a des artistes collègues na artistes
Renate il faut courage maman kolanda ba bêtise wana te kolanda bato te bazwa ko finga mobile no concentre toi na couple na yo couple na bino za kitoko mobile no akoki na yo mama yo ndo zali mwasi ya ga mwasi ya kitoko olongi motema pa mosusu mitema na ba o yemba na mpo na kofi mingi baleka awa kasi motema eboya bango mingi baleka awa kasi motema etinanga kutute nalinga bango yo pena côté na yo pena na pona se chérie ozala wanga yo pena donc oza pena opona yo chérie na yo bozala na ye couple na bino za kitoko ndenge bayembi na je te jure ya Koffi Olomide na Cindy nde bayembi couple na bino za kitoko mama kolanda biloba loba ya batute eloba nango vient nga mafura muteke alobi kolanda biloa ya batute biloa po kongola za be biloa kolanda biloko wana te mama vivre malamu na mobile na yo bofanda kimia na couple na bino continuer kanga matoi na bilobela les Congolais sont toujours comme ça mama soko balaki te bango batal so banga bafinga yo yo bali bako finga yo lobi soko boti bako finga yo soko po boti te bako finga les Congolais sont toujours comme ça parce que ba Congolais mingi mitu na bango comme na ezaka na kaka na mutu na place cerveau comme na kaka ba résonance na cerveau te cerveau na ba résonance na tibia. Donc olanda biloko wana te mama kanga miso kanga matoi na yo fanda kimia na mobile na mama ko répondre pe mutu te soko aux occasions ko landa vidéo ko répondre mutu pété ko sala pe sous émission te émission salona ekoki olobi ozaki mutema na mama parce que continue loba oya o perdre na raison oya o risquer na sima kanda parce que pesio kanda na moni ko ozaki na kanda oya ko finga oya ko loba biloko mususu ko za malamu te oya ko blesser ba fan na yo ko landa yango te mama Renate courage à toi. Que Dieu vous bénisse na kata couple na bino bozala heureux limbisa so basala kyo mabe balobelo nenge balobelo mabe ozali mama okendanga ndako nzambe limbisa tika makala moto pele na mutu na bango kola nango susute. Merci beaucoup la famille. Si c'était la première fois, n'hésitez pas à abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV. C'était le vôtre PFB, hein? Patience Fayoulou Bonheur, autrement appelé Inspecteur Colombo d'Eric et YouTube congolaise. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne. Je vous aime, je vous love. Ici, c'est la différence. Ici, c'est la qualité. Ici, hein, Kabongoshi doit tourner. Merci, je vous aime. Abonnez-vous bang, dans notre chaîne PF Bonheur TV. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci et à la prochaine. Au revoir. Ma copine, il y a son nous s'abonner na PF Bonheur TV, s'abonner cette fois-ci parce que oui bien qu'on a moi si son on le bas c'est que ma campa bien go banda. Na lo ba na sukati no ba ni banteli pour aux en retard. Makemba lelo et ya ko s'abonner. F Bonheur TV na biso nyonso ndenge tozali a s'abonner massivement yi pour s'abonner na ngulupa. Tiens. Bala moto suka boy 1 million d'abonnés. PF Bonheur TV na biso, TV na bango. TV na yo. Omoni TV na yango yo. PTV na biso nyonso. PF Bonheur TV chaîne oyo etunda na bilengi ya ngeli elengi oyo kokuta tala miliki na nyampulite na yango salaboe lisapi oyo kaka olembolela kasani yango nde okosabone nango okoti na YouTube omoni esika bakomi sabone na rouge Dobika. Tala likonga wana lisusu ya moke Dobika bagaga kitoko okokuta awa be monsieur kitoko okokuta awa PF Bonheur TV bilingi PF Bonheur TV nde makambo bana Canada veut dire yango nde pende yeli bido PF Bonheur TV ska bomona dendo elle est bolela trop bolela fort boluka bokanga na kata PF imezana kale tokanaki julemo tokanaki grand terre na yeyo wana kata PF Bonheur TV bo s'abonner massivement donc bo s'abonner bo sakokota ebele bana mokili mobimba veut dire toi pa na kata PF Bonheur TV nde makambo monde entier mokili mobimba batata ba mama surtout bino bato na Canada balobi chaîne ya soronde yango yo PF Bonheur TV balobi biso baso to s'abonner massivement yo motoringaka papa ndange babi yo motoringaka batiste nyonso boza komonwa wa balobi s'abonnez-vous massivement. Allez, s'abonnez.